Paris veut dire Babi Paris en couleur. Ici c'est diamant noir, veut dire nano diamant noir, autrement dit la patrona. Paris en couleur, botu nanga nini. Babi Yasikeye, Babi le transfert le plus cher en 2019. Transfert à Nini. Jonga Opula veut dire makambo changer. Donc veut dire makambo changer. So lingombo na Suzuki 4x4. Tous les vendredis comme. CNM Sorolingo Mone et ses amis tous les vendredis comme d'hab. Et Sorolingo Mone à Nokolias tous les dimanches comme d'hab. Mais tu changer kaka adresse. Wapi? Tu changer kaka adresse, Babi veut dire tu longwe na noisi, tu komi na bonji. Donc ici kako bunga kutute. 36 rue Marcel Dassault. 36 rue Marcel Dassault. Avec Djonga Okula Babi Oya Kangi Paris. Veut dire Paris chez Djonga. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaliki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino Image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bachekai. Déjà pour la manifestation, événement est présent. Pose la tour, parce que tu as monté pour l'année. Pour monter dans un moulouba. Pour le français. Pour le déjà discrimination exacte. Tout ça, on a mis so, vous à la wana et vous à la vision bien. Moi, c'est mon tato. En tout cas, Papicho m'a laissé comment notamment l'UDPS Kajo, l'équipe va organiser. On a fait changer dans les journalistes, comment on va s'y prendre, comment on travailler, comment on va battre ça là pour un programme. Il y a arrivé à président Adil Ondolé. Il y a un moment où il va être mon voisin Belé, M. Bagana Sima, la chérie, Moïse Montato, Ibigenda, Edino Image, Yemoko le matin de Turamboma. Baza tellement ébélé, c'est mon lié mon boa. Angela, les grands couleurs, diamant, diamant bazar, diamant noir, bazar, diamant yo. En tout cas, l'équipe vient, on se dit que c'est pas Zana arrivé à président. Beaucoup en contact, Nabilomio, surtout aux hommes. Bobengi, et puis, bon, c'est une accréditation, on a assisté à l'événement pour y arriver à président. Michel Combe. Par contre, le 26, samedi, le 26. Samedi le 26, tu as un messe moko ya munene. Ah oui. Pour tout ça là, on a maman, on a ce na oba auto kufa na ba crash na oba auto kufa na ba incident auto de Kanaba Congo. Donc yango wana vraiment toto bengisa batu nyonso ba boya vraiment samedi oyo à partir il y a 18h. Naka ça dîner ça na paroisse Saint-Bernard na Château Rouge. To le lana ba ba o le la. Donc to ya vraiment ensemble
tosenga mpe action de grâce epai ya nzambe apesa président na biso vraiment bwania apesa ye sagesse aconduire biso na ndenge oyo nzambe akosunga ye mpona kongo ya lobi. Donc tozobengisa tendance nyonso papa mama mwana yaka tosambela po eloko eleki losambo eza te. Iyo bandeko bana balandi na biso nakanisi bozali kolanda etuluku ya bato bana mboka bayeba pandisango penza baye kovanda esika moko pona kosombitinya oyo etali koya ya mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazakanisi bozali kolanda mosakoli ya tango ya CSTV soki tosangani boye bandeko to beti sete penza na nzeta baoba po tolobi ete 5e président nakanisi bandeko botala drapeau na biso eza na 5 nzube elingi kolakisa 5 elingi kolakisa tozana besoin ya mokonzi na biso wana tozana besoin ya misapi na biso mitano wana penza mpona kosala mosala malamu yango bandeko basangani tosangani awa tozali mpe kobeta sete lisusu makasi mpona mokolo ya samedi tokutana kuna penza biso ndenge tokutanaka wana na kanisi bosalaka malamu tokutana kuna mpo tolela na baoyo baza kolela tika nzambe apambola bino. Merci mama. Question nanga ezali etuluku elingo loba nini? Etuluku elingi kolakisa na lingala ya solo ngulu ya bato na lingala simple ngulu. Bakongolais nyonso surtout baza ba journaliste baza partout eza na discrimination te partout aux à la gauche droite to se retrouver ba boza lisanga ba journaliste boya po mutale la te pour les jours on va filtrer ba to limite po na ni mutato akotaki po na ni nano akotaki po na ni dino image azalaki po to limite biloko na to limite mutu nyonso surtout bazo la s'appelle on a bino nabo baza na Bruxelles na Londres na Allemagne c'est le moment déjà politique boye ba ne ko sa ko wana ozala to ba kutazo avec de la libération et ça va journaliste il y a un maître là ba la welo weneni bazo wela ko weneni quand to boyi discrimination to lingi ba journaliste ba ya yo mona Congo ko ba kinda Congo na nzoto na yo mokolo wana to kutana na président na biso tozala wana pona komia ko bongisa pona akia ya président o azali koya awa le 10 akozala na mboka oyo azali mokonzi ya mutu nyonso tu oza na tendance na yo ndenge mosusu mais par contre oza journaliste oza na droit expliquer na biso ko beton wana parti beton. Voilà bandeko na ngai moko Léonard Kassanda, initiateur de Fachi Beton na Panama awa na Paris. Kombo ya Fachi Beton eutaka wapi? Eutaka totalaka président de la République à Lansaka. Président de la République à Lansaka le 2 mars. À Lansaka le 2 mars 100 jours, c'est-à-dire travaux. Après le lancement le 2 mars wana babandaka na nzela ya université oui ezaki ya kokufwa lokolo babandaki na nzela université tomonaki bandeko batindelaki biso ba photo ndenge babanda kosala nzela wana na ndenge ya béton yango wana sikoyo Pacheli Mikobi organisaka marche moko na Paris awa ezaki le 30 mars ya soutien ya chef de l'État. Na kati ya marche wana bandeko ebele bamona ngai nalataki différemment nalataki muzabi ya pembe c'est-à-dire robe ya pembe bakoma FT na tolo wana na kati ya marche wana nazobelela na lobi tosengaki mwana mboka asalela biso nzela ya coudron mais bolingo eleki makasa asalela biso nzela ya béton yango ngai Kassanda wetu initiateur de Fachi Beton na PC Congo ya Fachi Beton donc nazaki en direct bato banda mona na bazo partager ba image nanga yango wana et puis na ba émission nga na salaka toujours kombo na ya Fachi Beton yango lelo ekanga monde tokendaki pe na arrivé na ya Bruxelles tozaki na aéroport na tokomaki wana na 13h na travaillaki makasi na aéroport pour faire voir bato que non voilà boye awa pona Fachi Beton soki otiki ndako na yo oye pona Fachi na lobby so na lobby Fachi répondre donc même bon nazali toujours na robe na ngai ya pembe ya FT toujours na photo na ngai ya mulai ngapona bana tourner na aéroport militaire to koma ipe na salle bon ngai nazali toujours na FT na ngai na tolo na latai toujours nzambala ya pembe ndenge ezalaki toujours
voilà nazali pe na photo ya molai nazobelela Fati béton soki olongwaki ndako na yo otiki makambo nyonso mpona Fati soki nalobi Fati répondre béton yango wana ekangaki sale na Bruxelles voilà makambo nakoyebisa bino yango wana ngai wa bino Léonard Kasanda initiateur ya Fati béton na Panama awa donc nazali wana toujours voilà esika kombo ya Fati béton eutaka voilà Mbote balion na balion nyonso ya presse to monani ebelete donc président edino image na simabili ndeka mesana vraiment numéro ezawana au monique ozana besoin au participer à tous alrano à politique mais comme azamo konza mboka o yaza reconnu na minute ezande donc boya to kutana wana ozaki pe na ba question na yo eza moment ya malamu oyo kozwa ya retourna ye penza question fara donc boya peut-être kutalo awa nanu diamant noir na bengisi bino boya to s'inscrire to pesa ba combo pona to zwa occasion ya rekutana na président Fati to poser ba question oyo ba peuple ba posaka ye azwa occasion ya koyoka ngote comme biso toza ba to micro to poser ba question na part na bango to kutana vraiment so yebi adresse te benaka numéro oyo eza na se ozwa edino image na pesa yo adresse en tout cas à très bientôt voilà ndenge diamant noir uti koloba ezali bongo donc les 10 c'est que ça une dimanche to kutana na aéroport ya Orly na Orly nde makambo tu ekosala makuna boye sika mokonzi okitela tozala wana poto yamba kitoko makasi lundi 11 c'est un jour férié en France à Oboy tozala pe belé na salle na la Villette pour koyamba pe mokonzi omituna kauzana ba question oyeba ndenge nini ya kozwa réponse na ngote yaka jour wana mokonzi azoya okotune question ako répondre ayo voilà pona ngai wabino Léonard Kasanda initiateur ya Fati béton na Panama à Oboy que Djonga okula babi oya kangi Paris veut dire Paris chez Djonga. Djonga c'est Paris. Sauf pour moi lingo lia bien, omela bien. Veut dire aux olia moi tabac, moi kwanga, moi kirdan, moi ndoule pe à côté. Ba hermini. Veut dire que ba her nabino o mesana koye ba boyebi que Suzuki a déjà tous les vendredis. Donc c'est pareil tous les vendredis de 17h à 5h du matin. Tous les samedis de 12h à 5h du matin avec CNM. Donc tous les dimanches avec Nokolias et Wenge Musica pour Sana Tovanda de 12h à 3h du matin. Donc de 12h à 3h du matin tous les dimanches avec Nokolias de Wenge pour Sana Tovanda. Tous les samedis de 12h à 5h du matin avec CNM et ses amis. Et tous les vendredis avec Suzuki 4x4 balobi de 17h à 5h. Vraiment tout coup belé Djonga oku les changer te quand de boye baki moi brochette moi eloka malili moi ndoule na kimia ezaka pareil sauf que il y a que l'adresse qui change voilà. Donc maintenant ce n'est plus à Noisy le sexe c'est à Bondy à partir du 1er novembre 2019 boya vraiment bon continuer ka koya monde boya kana Noisy wana donc il y a rien qui change le vendredi c'est toujours le même musicien Suzuki 4x4. Le samedi CNM et le dimanche Nokolias avec Wenge Poussana Tovanda. Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, o bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu buzana kisasa so batili yo
biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Ma vie agence c'est ça dans mon corps. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé. À air d'ouverture na chose à l'île de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino batu kuzali na poto. Oni kutinda biro kwa na Afrique. Na uza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izaba na Satorus. Soye na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 Rileo Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso au en France, pour la reçu la délégation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la poli, nous avons la fête dans conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence Yassi, on va vous dire biloko, peu ou bien on assurance nyoso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est qu'on a quelque chose de